passeport congolais no ki luka visa ngana ki descend mais David mon mère soko na bokoko et comme appelé bon c'est là oyo na maki na plateau pourquoi c'est la zone non makio makani la kuba maki ni oyo na tala David on a maki pourquoi mais na lobby tala maki ota mon pourquoi on est des amis on se connaît des années on se connaît des années maki ya Ozana nous gêne, ozana posa carrière. Babo nane zoya kolingate na compliqué o ba situation. Oh compliqué té. Mais oui. C'est là. Mais zo maki. Non ça na onini. Ah au mona carrière place Rodoka. Oza conseil on peut ça Félix Oazé quoi. Bon yé na koyebisa ye Félix Oazé kwa limbisanga pona mbasu na yo. Mbasu na yo ezwaki yo dans les prudence parce que mbasu wana ezalaki ya cet individu de mon collègue l'artiste MC Weranson concert na ye pe soki asololi nanga malamu te ekochoué mais to traitant na makasu malgré tout mbasu wana esili mais ba sekel kaka etikalaka ya concert bimisa makarona ya cet individu et cet individu pesa maki donc pesa maki ngana ba no compter non pesa maki na compter mais ezama comme na yo d'accord pesa maki ozana posa succès mombele yo ozana biloko à 2 ans ngana za biloko à plusieurs années pesa maki na no tout no moko mais zoa mais il faut ndima ba conséquences poussa yo moko poussa yo moko poussa donc oyo eza mbasu ya Emelia yango oyo zwa pe oyo mbasu te wana kosimba te zwa zelanga moko na meka kobanga te oyo eza mbasu na ye eutaki Congo Central na Mbanza Ngungu na chargé déjà un individu bana na biso à terrasse Château Rouge donc parmi ba concert na ko beta dimanche na tangi dimanche te azala maele na podium fokola kozweza mélanger na mbasu oyo ya mungongo donc soko lingina mekiso mwa muke donc mbasu na somba na zeli yango ça fait 8 mois ezaki cher te ezaki 1500 francs mbasu oyo donc ngana sakanaka te David Mombele to mutaboy ko bala mwana na bino okomisi tina dimension boy donc ngai na vie nanga c'est bokoko qui parle otongati donc zela net yoza na tembe to fana na bato mabeto yebaka te na Paris so lingi yango saki oso yibi yango okena kindoki na ndako na mabota na succès na lokumu na fokolo na misala edoki olikasu pesana lakiso ba nazotuna maki momo zwa tongo te nga kosi na simi de maki na bibo maki eza ya nani bana na obani na misisi liboso te banda na droite parce que oza na gauche maki wana eza cet individu de mon collègue Emile alias Nzuzu afingisa banzuzi nyonso pour l'escroquerie il y a mariage à ça illégal donc akoleka. D'accord. Voilà. Voilà. Deuxième maki non, Yasuka. Bon. Deuxième maki pour cet individu de mon collègue l'artiste musicien Weranson pour un échec. Il y a concert parce que nazo préparé avant bêta concert na il faut diabète na et récidiver à la faiblesse pour concerner zalanile. Voilà. Makio na travail qui a pour na échec na annulation. Il y a cet individu de mon collègue l'artiste MC Ferrego la Chetani mais yé na kolekise na aussi côté parce que naza na ba négociation na nuna orli gola na te maki na so esikali moko esikali ya suka yango maki ya nani parce que za si maki bon oyo pesanga yango oyo fona meka komela ye parce que pona zwa ba retour te donc soko koki ko permettre
na pasulaye na milaye parce que azana musicien omoni babokoko ezalaka na bamakambo ebele bachasselet na ngaba kotamona biloko akala boye na poto ndenge nalobaki soki oyibi saki oyo okomona bamakambo nano mona te na kindoki na sorcellerie sala zodia zozi uziami na ziba kaka kisio na sala makambo na lobi voilà oza na papier te mpo na gar eza te mano tunga donc David Mombele il faut ça attention nanga yo oza na biloko ya 2 ans nga naza na bilo na ko renouveler maki oyo meli comment na maki ya suka na meli maki ozela une bonne question na meli maki opona expliquer yo cet individu de mon collègue Lactis MC Fego la chétani pour comment ou a mérité comme mon collègue Lactis MC Fali Poupa il faut maki on a panzé zonga tout ça non sérieux na beso tout ça siko sérieux moi tunga merci comment batu niveau bazwaka yo mwana poto ya kala oza bilamba ya chéri ebele olati kitoko oza mbongo ebele oza pena bandako na Congo mais oyebi ke osala délire moko nga pe na luka ba information na yo oyebi ke oza na jeune fille na yo ya mwasi aza na Angola obotisa ye na mwasi moko boye ya congolaise mwasi wana bota na Angola mama na biso apema na kimia akufa tala délire osala ko suizola mwana na Angola ya mwasi jeune fille moins de 20 ans na pessima salanga Zéphiré Moulevu le kamikaze de Japana Ali Prince tala délire yo na raison yo na kindoki mikuwa oye ko tunanga menaza conscient mais ekoki ko pousser batanga libanda tenga la tuni ozana mwasi libanda ozanga na ba chambre na bino bo salaka ba makelemba ya bezeter ba sardine ba salaki ndeki te na tuni question boy ozana mwana moko na mwana mwasi na Angola oui bon ndenge okoti yango pe j'ai pas le choix mais mama na ya kufa mais na sepelite soko za mutu mususo na ibite na beta yo eza ndinga kandati te na beta yo eza ndinga kandati mais non yo na tuni question ozana mwana mwasi na Angola bon nazana mwana oyo sundola obwaka te ngana na mama na ya kufa non yo bike yo pe na muketunga yo muketunga ko eloba jani tunanga pourquoi na bien muketunga ah oui ajani aloba ngo la kosa botaka te nani la kosa ko muketunga ko la kosa na bana ne bana na puto na bana nkolokuta na c'est la jani tunae. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça?
l'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour, bonsoir. Ça dépend Ngonga, Bomessa Kotala, émission Greco. Émission Greco, toujours des représentés par frère Nabino, Bopé sa chance, David Mombele, M6 Kosina Yuda. Topé sa merci, Nabande Koya Ottawa. Et, na Canada, na ba fan ebele na Canada. Na Pesibino, bonsoir, Bande Koya Canada, merci. Toke ne côté États-Unis d'Amérique. Na Pesibino, merci, côté États-Unis, pe boton de belé. Na Peya Bandibu, Tunisie. Mboka yaba Adida Mulumba, Gaso Confort. Kuna topesibino salam alaikum. Sba non. Donc bonjour, bonsoir. Ça dépend de comment libiso. Alors l'actualité samedi, Tokei côté annulation, il y a Ferregola. Donc à partir d'aujourd'hui concert au bozomona o manotu à l'exhibition et ko ça a soutenu la promotion. Concert est annulé. Pourquoi concert est annulé? Tu évites ba billet tekami ou bien tekama kité to so on a dit Nzongo Mukonzangaba. Deuxièmement, direction Angola. L'artiste musicien Ferregola à Rosana Angola les 30 ou en Angola, ban Angola, to bi bondia, boz aller belé na Angola, Ferregola Rosana bino na kati Angola. Fali Poupa, bravo. L'artiste musicien azalaki na Marseille, carton. Akena Lille, carton. Yona Rotterdam Mboka Miliki. Donc bravo à Fali Poupa Aigle na musala kitoko zo sala na kati ya mikili ya poto. Félix Wase quoi a confirmé vena biso Félix bokanisa ki alatelo mona lokolo kwa kimi okezaki ja sala ibino. Rendez-vous le 14 à Adidas Arena. Dozana Félix Wase quoi. Vena biso bozi atie salle batwa leli vers ça à 500 personnes. C'est pas grave. Et ça, on a pour na niveau paix à vitesse, il y a vers ça. Mokonangaba, toi, ça qui dit là, mon conti. Donc, toi, ça qui dit là, l'éternel, Nanago Somelanga Taba Moulevo, Naba Yoja Minene, Massananga Zéphiré Moulevo, les kamikazes de Japan, na Switzerland. Donc, en tant que son excellence Didier Nzongo Konzianga, les rois de Odi Chilombo, les chefs de famille par force, David Mombelo Ebi, titre Nazaranango, les chefs de famille par force, c'est du béton armé, mais c'est les licenciés dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA en télécommunication, dans la faculté d'aviation civile. Donc, aujourd'hui, vraiment, je suis avec les meilleurs journalistes du moment. David Mombele Kosinayuda, les journalistes professionnels. David Mombele Kosinayuda, plusieurs compétences, plusieurs qualités. David Mombele Kosinayuda, les journalistes professionnels. Donc, wana nazako kendeka kanaba flatterie. Oh, David Mombele a memanga vraiment likolo te parce que toza na hiver soki kosina yuda meminga likolo makasi kosenga ba doki singa na ndaku soki ba doki singa na ndaku ekoluka minondo. Donc David Mombele ba question yayo réponse ya son excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba mais et quoi empêcher nga pété na tuno même un ou des questions, toi ça qui dit là. Voilà mon konzanga ba Didier Nzongo a osana biso na kati ya plateau. Alors, mandat na yo pe ya kozala mokonzi ya obi ke batu ba jeune mo ba sangana ki na Mopulu. Mopulu c'est mon quartier. Na quartier na yo na Mopulu. Quartier na ngai Mwanza kanyo ka place na Somba Lupangu Mwanza Mopulu. Ezaki na bar mo na ko na Kaima. Soko koti wana tontoka ezaka ko dokisa des semaines yango yo bananga basangani na Mopulu babike soki ba yoki olusu mokonza ngaba
parce que ezaki moi nayebi te badokaki ou bien eza bagene bamelaki comment mutu mwa akangi bango en otage eza kokangi bavie ya bato manda ezalaki babi manda no esilaki jour ser no akufaki ser na biso Pauline akufaki manda no ezaki ya aussi là comment kozwa commune mobima en otage balongolaka yo te ovandi wana na famille mobimba Mombela bani na bien donc toi ça qui dit là David Mombele Kosina Yuda dans l'émission Greco dans la chaîne de YouTube Congo Révolution News na réalisation à les jeunes réalisateurs Mano Tunga sans oublier le PDG Michel Kombe Aigle. Donc David Mombele Kosina Yuda omoni commune Ngaba c'est ma commune. Moi je suis le seul, j'ai valorisé cette commune. Moi Didier Nzo Mokonzi Ngaba naza muto na kota commune Ngaba na palmarès partout dans le monde. Donc commune Ngaba na simbango à vie. Donc toute personne ou tout individu a ko compliquer nga ou a ko kelanga minondo soki sengi to kende na pungu na ko kende soki sengi na bebise lokolo même na mbasu na ko bebisa e toi ça qui dit là il faut faire na combien de temps na koza mokonzi ya Ngaba il faut ça combien de temps parce que 2025 je crois mois non, prochain mais de toutes les façons pour la mokonzi ya Ngaba déjà il faut botama na commune ya Ngaba bien sûr nga déjà na botama na avenue Kianza numéro 44 en face ya Sainte-Adrienne donc Ngaba c'est ma belle na ngai même yo ozamwa na commune na Mombele owanga yo ozamwa na commune na Mombele ouvrez faux non quartier Mombele commune limité ozongi à toi ça qui dit na moni vena ba compétence na ba qualité on a piégé qui na tuna rayo ça va calculer aux années limité le voilà obtenir na sens nini obaluki na tunyo est-ce que ça vraiment na ya commune na Mombele non Mombele ya communauté voilà limité muté ya commune voilà parce que les missions to saka na tuna ka iste dans na commune yo lobaka ndolo bon to soki na bamba kambo kala émission bien boy fuma mokonzi omone émission émission bien na ça na bien s'il te plaît émission bien boy olingo be bisa onka yo omone ka synonyme yo ya motika ina moko tala soko compliqué na ko bega mbira on va nous ça qui ça bon quand la zone plateau kaka pour moi si nanga lobaki déjà alors bien ça abenyo David bien ça David à côté ça comme nanga na makambo na bino c'est la casse mokonzi ça qui dit là bon voilà donc on moni David Mombele dans l'époque nous faisons beaucoup des erreurs ya ko wanga na ba commune oza mona commune Ngaba ozoko soza mona lemba mona ba yolo ezaka bere mais bino bana Mombele boza ebele baza koloba bana Mombele mususu ba ebaka teke baza bana commune ya limité baza koloba baza bana Ngaba c'était des erreurs graves nazonga na peyo neto baninga mambo ba komi yo pe David Mombele yebisanga est-ce que vraiment yo zaka na famille ya Mombele parce que comment Mombele c'est la famille de mon collègue l'artiste s'appelle Srevos Niakos que son âme repose en paix Dieu merci à Kenda ce qui fait les lois zalaki en vie na makamba bilamba na linga ki pe na compliqué Niakos oh yeah Nani a cause n'a pas ça net. Nani a cause compliqué. David Mombele moni chaque chose à son temps. Aujourd'hui c'est vous qui a pris la responsabilité de la responsabilité du journaliste artistique. David boy. Nasa l'émission bien ou bien on se flatter nga ou me manga na comédie. On a préparé bilo côté po banyo bano les mais na lobaki yo so de la héros et pas nanga. Nga on a zan de côté mais faut yo kanga mawa. Les toza na malili soki batenga libanda oko tanga te na ba immeuble na bino bo fuite la ba chambre na mele bo sala ba makelemba. Ah ya bexeter ya kisala kindaki ya pilipili ya mbuma ya ba sardine na duma soki ozangi ok et pas voisin non pas pervers ozana pilipili ya mbuma te pas pervers ozana sala kindaki te yo pe voisine na yo ya dolaye Davidi ozana na mungwa te ozana pilipili te voilà
tout ça na hiver David Mombele, je te respecte, tu me respectes. Mais ce qui est compliqué, oya kodoka eza makambo na ye. Kodoka nanga etaliote, kodoka na yope etalingate. Tout ça qui dit là. Voilà. 40 000 places. Il y a Ferregola, les lois annulés, conseil annulé. Et combien là que nous matouille? Mais moi j'étais déjà au courant. Oui, mais David Mombele, je te considère comme un génie. Parce que Oyambaki collègue Nabino Makitabu. Avant Oyamba Ngazaki na Makitabu, Nabisi Makitabu, conseil à cet individu de mon collègue, l'artiste MC Fergo, la Chetani, et qu'on a annulé parce que Babié et autres kamate. Donc, tout le monde a TikTok et Abadani. Yoka akwaki nangate. Mais tant voyez, a petit message et pas na yo, Boedaki Baptiste. Et c'est que les goûts des individus, des associations, des malfaiteurs, à base, organisés, à réunion. Il y a Bakabesa Foudidou, il y a Bakabesa Grande, il y a Bamaloukou, il y a Merda, des Langa, Balamouka, Basumba Babiye. Parce que mon bassin net défense arena nommé Zaka 45 000 places. Ce qui va payer chance au Betawana bati kaka 3 ou 4 mois au TK effectif, il y a plusieurs billets. Mais j'étais d'ici les conseils le 26 avril 2025, il y a 7 individus de mon collègue, l'artiste s'est fait go la Chetani. Naza décide David Mombele. Pendant 4 mois, ils ont vendu que 2000 billets. Combien? T'as capté? 2000 billets pour 45 000 places. Mais c'est la honte pour la culture congolaise de la RDC. Quand dit depuis billet faire on a banda bazana 2000 billets. 2000 billets. Donc cela veut dire na sali betite Nathalie. Donc dans ce monde les goûts des individus, des associations de malfaiteurs, bandes gazées à réunion bagoloise na bagolois ba existaka te. Parce que au moni chance wana ya zwa qui peut beta na basal wana parce que il suivait mon collègue l'artiste musicien professionnel international fallait il peut pas aigle tina roba émission na leke panayo faire gola c'est Malanda Ngulu. Oh dans la vie il faut créer David Mometa lelo yo ça fait des années obima raté. Oyeme Mikili, au saliché nayo, ou échoué. Aujourd'hui, tu travailles avec les PDG, Michel Kombe, Aigle, Taressi, donc au crier. Idéologie statistique, journalistique. Donc cela veut dire dans la vie David Mombele il faut bâtir Bayokaka conseil conseil. Parce que cet individu de mon collègue, l'artiste musicien Ferregola, son défaut c'est quoi? Il est en train toujours de suivre Fali Poupa. Tani Fali Poupa abomier. Tala Lelo, aussi chance, Yakobeta n'a eu défense, arena est tombé, banilé. Au monde la musique, n'a biso Lelo David Mombele. Je vais te dire quelque chose de très capital. Nako préféré artiste Sokazobeta concert. Je préfère Batou, Bakota Mouké que Banilé. Même cet individu de mon collègue, l'artiste MC Félix Oazé, quoi. Je suis si il va échouer. Mon Dieu. En plus, Naza responsable, Yamba Sunaye. Ezaki yo. On ça pour une Oazé comment qu'elle parce que Mbasunaye Mbasouana n'a préparé qu'un pour cet individu de mon collègue, l'artiste musicien Weranson Vangatam. Et fait, Nazaki ko ça la teste, mais neti ba combo na bango, eza ibandaka na W, Mbasouana, on les a Wera, ezui Félix Oazé quoi.
mais selon babokoko na salaki babokoko na salaki bamakasu moko eutaki ekomiki ndoki bamakasu eutaki kisasa mekana no mwa muke te bon yo biloko bateke biloko adeza wani opesa te likasu omeka donc mama yo opesa likasu na plateau na nga te mombele eza makambu mwana mtatindi yo mwana na journaliste wana mtatindi yo batindi te bozo la likasu na plateau likasu eza bokoko oyo opesa na plateau oyiba nga makulu ngai te me tozanda yo kanti na olia likasu na yo et pas maman siona na muteke nani yo biloko a 2 ans 2026 mais David Mombelo Iloni nga Didier ta capté 2045 bon toto tika makamwa sino ya kobeba voilà comment tu mona likasu l'accent non comment tu mona likasu na saki wana komi makamwa sima comment ça kindoki on mabe hein on veut que famille na bino na ndinga mabete baba ke bozaka kindoki bon donc de toutes les façons famille nzongolezi na Paris mutu nyonso ayebi même yo yebi biso kisi eza familial donc bokoko eza famille nga mona Didier Nzo mokonzi anga na banda kisi depuis âge il y a 14 ans donc na banda kisi baser na biso o bazalaka liboso nzamba zwa molimo na bango bakenda batikelanga pouvoir donc je rigole pas. Si tout kutu ndenge ba bonne année zoya boyina yebisaki bango il faut doser tout individu tout membre de la famille quel que soit leur âge soko tembe ba bonne année zoya oza soko za mwana mobali oza na mwasi oza bana soki boza bana boza na veni soko tembe na kuki ko lekisayo pour na succès nanga donc okotika mwasi otiki bana otiki famille eko luka mindondo ezaneti na otaki ko tala vidéo moko boye na moni balakisinga immeuble moko ezotongama ya 8 étages ya nani mutalexanga lobi immeuble eza 7 individus de mon collègue l'actrice MC fait gwa chetani David Mombe kosina dawebi ke salanga pasi na bel estomac des jours ngabi papa nzambi pourquoi cet individu a kotonga immeuble à 8 étages nga na tongi yango te mais yo oza jalousie nde nini yo zwa mbongo na yo bafali bafere batia mbongo na bango batonga bandako yo tia na bilamba mais toza bartise mais yo tia na bilamba kwa ya zo tonga nga na zate na betima kina na lobi papa nzambi soki nazalaki ndeko na ye nalingaki na coopérer na Orligola parce que Orligola azalinga fokolo Orligola alinga fokolo tolingaki kolekisa ye parce que na beti sur internet na moni cet individu de mon collègue là qui s'est fait go à Chetani azana trasindaku fera combien ndaku azana trasindaku na beti makina na lobi nzambe na koki ko changer te Chéri Gola nenga zaka boboto koma nzongo ngana koma famille Gola na négocier na Orly to lekisaye parce que 36 ndako soki to tikali nango bana bakozwa 6 biso to 30 mwana akotia tembe akozwa mbasu na ye ou toko commissaire bandako ya fere asomi ona motoki na ye na musique te mais mombele mais comment yo o rêver okota na famille Gola po olekisa fere pozo ndako okopere na Orly mais yo yebite bandako oto sombaka en Afrique ça appartient aussi à la famille oui et bon conseil David Mombele si tu as l'argent si tu as des enfants ici achète ici ce que sont mis na Congo ça appartient aussi à la famille. Bon, tout solo là, yo zana grand frère no ou petit frère no sœur no. Comment ya ko tonga yo tongite? Juste une question, s'il vous plaît. Tant sunga na sakana na mbongo nanga onga zwaki na vie. O sakana siko ye. Soki azana ngo ebela zo aider famille te. To koleksa ye. Siko to leksa ye. En plus, yo zana transindaku neti cet individu de mon collègue l'artiste s'est fait go à Chetani. Ndeka zana transindaku. Soki nazaki na famille Gola ngana olito lekisi bana bakozwa 6 biso tozwi 30 mais na 6 bana bakozwa toza pe na droit il y a 25% tant bako teka
wana ba bien ya mutu yo o vandela na coin moko na Paris ozo boulele ba bien ya mutu marque wana tala omoni David Mombele nkala zara motema mabe parce que cet individu yom to kotier au sein là qui met ba promotion même toi t'as échoué voilà pourquoi il nous a ridiculisé il a humilié la communauté congolaise de la RDC comme méca magie ya kozwa endroit où eza ko mérité na quantité na qualité ya miziki na été voilà parce que au moni annulation ya en plus de toutes les façons cet individu de mon collègue l'artiste MC Fego la chétane il faut aller à expliquer biso pourquoi ce conseil est annulé pourquoi il n'a pas mérité de jouer ces concerts parce qu'il était assoiffé Yakolanda Fali Talanege Fali il peut pas à Bétier Biloko toi ça qui dit là ce qu'on dit to kota na boko ko Mombele to kokota siko dernier compagnie lo mon poto lungwa pa ya faire gola et sali bureau motebo mi faire ou bien organisation ya conseil ou bien producteur moi de ma part l'artiste il faut qu'il change les bureaux. Voilà. Bureau a changé, il y a poto bien en Afrique. Partout dans le monde. Toloba ou David Mombele des années. Même toi, aujourd'hui, si tu as réussi, tu as une équipe. Ouais. Malgré tout ça, on a permis, on a monaco garé Moutukawa. Bon, c'est un délit, ce qui va le côté. Na mukanda poto na osanga permis de. Mais mukanda ba Grèce ces années ti mukanda. Non, ça mukanda nyoso Europe, Europe. Non, Europe. Vous avez pas droit. Partout yo lingo kende to kende. Non, mais vous avez pas droit de travailler ici, mais yo pour ça il peut pas ngate. Non, vous avez pas. Yo pour ça na Grèce. Vous en a droit même ya ko Rwanda côté. Bon, malgré tout besoin chambre na bino na ba mele na ba nda ku ya 3 chambres. Bon, na yebi makambo ka yo vanda kate. Bosala ba makilembane na lobaki ya makilembate na ba mele bazala ba makilembane na melente na fana na Paris ya ba sardine ya ba kisala kideki na fana na Paris 20e mais na lobaki na fana na melente mais David Mombele ko comparer mukanda Grèce na ya awati so tambo na ngape na tambo mais na so ngina laksa yo meteri mando so ngina laksa na laksa ye elle dirait panda so alingina laksa mukanda na laksa ye mano tika caméra so tunai Ali Prince Finda soy boina l'accès mukanda na relaxa ye mais na relaxa yo mais oui tu garer la voiture t'as pas de permis c'est un délit le plus grave ce qui va loko toro qui ne peut plus mais l'accès mukanda mais comme attends na ko benga mbila voilà parce que le baki de ana bes na tambola ande moi na poto tambola mais ngapi na na passeport na ngai mais oui mais yango ke na délire wa to kenango mais to kenango na tamona mukanda mutute mais tu garer la voiture ça permis nga permis na l'option permis mais OK na ba identité David Mombele to ye malo perception caméra non kokima na te c'est mes habitudes c'est moi mais ngapi c'est moi nazana mukanda na nga 10 ans yo ça 10 ans oui ngape 10 ans ngangwe permis na nga yango ngape 10 ans yango nazana carte bancaire premium natamo kuto le kuto za na chance tatamo ya passeport je peux retirer 100 000 euros par semaine non écoute-moi 100 000 euros j'ai découvert des 50 000 mais et loko bobo sana mais nga nazana passeport na nga congolais yo ça congolais nga za grec nga za passeport européen aux étrangers soko na RDC ko za visa non européen za visa de mais bon yo pour que Londres tout se calmer yo pour que Londres na passeport congolais no ke luka visa nga na ke de ça mais David Mombele soko na bokoko e comme apé bon c'est là on a maki na plateau pourquoi c'est la zone en makio makani la kuba maki ni yo na on maki pourquoi mais na lobby tala maki otamona pourquoi on est des amis on se connaît des années on se connaît des années maki ya ozana nous gêne ozana posa carrière babon année zoya kolinga tena compliqué au ba situation compliqué te mais oui c'est là mais zomaki non ça na nini au mona carrière place rodoka Tala sakanate David Mombele. Omoni mwana na pesi yo maki no. Oya pesa nga likasu na zuite. Oya na maki. Bon. Olinga olamba okalinga maki partout ke kota libala ou bien comment kota mona maki na saki kitoko. Maki ezali Zelane son. Na répéter naza européen. C'est synonyme maki ezali.
synonyme Tala. synonyme Tala. oyo cet individu de mon collègue l'artiste MC Tout le fait dans la temps. chétane Mukanda Grèce. à quoi Mukanda Grèce. Fali pour pâté C'est là que on a mis. Tous on a mis. Mukonzi tikela ngata. Tout le temps na mon plateau sur bofandi awa comme si défaut na mino aka Mukanda Grèce. ah mais Grèce c'est la province Grèce c'est en Europe Ngaza européen. ah mais Europe c'est Europe de l'Est Ngala kana rouge. ah Rouge. bon ngama Yo za congolais. mais nalobi mais tu garais la voiture t'avais pas le permis Thomas Netinga. ah Thomas na passeport. non moi j'ai la fierté d'être congolais ah nga européen. bon je sais pas mais donc ça passeport na wana RD soko doit visa oui et ça okozwa visa yo soki États-Unis yo robo ya nga aux États-Unis ah mais soki obeli oza na carte vitale awa te vitale yango mais pourquoi komi ya tembe boye toyete vie okomi na bavanta kolakisa ya mboka na nga kaka vitale ya mboka na nga kaka mais mitwele oza nango te mitwele yango ya mboka na biso kaka ah oui déjà nayebisaki yo j'ai une carte bancaire premium carte bancaire ya mboka na biso ya Grèce je peux retirer 100 000 euros par semaine problème ya te naza découvert 50 000 euros donc voilà carte bancaire ya Grèce ce token na ba montre naza na Chopard 2 500 000 euros président Félix ça non bon je sais pas nazwa qui na crédit je vais payer à 10 fois donc on est à crédit bilo on est à crédit d'abord bilamba na yo bilamba no lataka webi ke bilamba na yo bilamba no ya Château Rouge bon moi je suis l'artiste c'est ça paie il faut que naza la compétent qualifié naza la professionnel ni qu'est-ce donc ça que samedi mais wana tout ni qu'est-ce mais na mona ki bango na ndula cet individu de mon collègue l'artiste émissaire Reddy a mis cet individu à Wangana Kangaba il y avait que des vieilles et des vieux bateaux vivre à Kalakala en plus dans concert on a moni J3 avec ça kala spectos mais pourquoi bilama na ba griffe mon na raté ah mais ce qu'on a l'accent on a l'accent yo déjà griffe yango yo di yo ngina l'accent tala Davidi to yeli ba makomo ba yo di no lukuta ba yo di no bataka ba étiquette de Château Rouge ba yo di no bataka ba Château non on commence là ba outrage on va tailler na Château Rouge non non attendez on se calme ça va facturer là-bas aux donc là tu commences à faire des dingueries tu commences à kosalanga ba outrage sans le savoir tu es devant un monsieur licencié dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA à télécommunication dans la faculté d'aviation civile. Donc calme-toi, toi continuer l'émission voilà pour fallait couper aigle. Toi ce qu'il dit là. Aki Azul Marseille tant carton. Mais pour moi aujourd'hui tous mes collègues artistes émissaires, même tous mes collègues artistes et comédiens, même tous les individus, lui c'est le génie. Non, c'est la légende de la musique congolaise de la RDC. Parce que grâce à lui et moi, la musique aujourd'hui s'est retournée en Europe, vrai ou faux, même dans ta conscience. Mais mon bel, tout cela. Fallait que c'est musique n'a pas tout. Mais c'est lui. C'est lui. Même dans l'année qui concerne il y a qui semaine passée à Marseille, il a confirmé ça. À lobby, lelo na poto bozui chance ya kolata ko bima boya bandule grâce à moi, grâce à lui. Mais nazala qui décide atanga ki ngaite. Parce que moi aussi, j'ai contribué pour la musique congolais et zonga. Parce que c'est moi qui a fini tous les individus. Les goûts des individus des associations de malfaiteurs à Bandougaze à Réunion. Il y a Bakabessa Foudidou, il y a Bakabessa Grana, il y a Bamaloukou, il y a Merda, des Langa, il y a Bakombata. Ambo, il y a un vidéo Bakombata. David Mombele, n'a pas ce exemple. Talalim Nango, s'il vous plaît. Et ça n'a déchiré. Tant JB, cet individu de mon collègue l'artiste M. JB Piana. Un concert à Alingalia Ségué, pour un concert na ye ya qui congolais. JB Nassani. JB Nassani. On dit que ça m'a l'oba ma belle. Alingalia Ségué, boyebi. Te, yom to yebi ngate pardon. Boyebi. Ngaite. Tango alingaka beta Zénith. Na sala promotion, na yebisi ba combattant, ba mbwe kozala ba makambo za akili. Baya balanda ngai tie pa Mbuta Lombi kulutu nanga le PDG Mbuta Lombi malheureusement na kota na congélateur yo
Tant mon collègue l'artiste MC, Héritier Watanabe, le premier citoyen de la musique de la RDC. Héritier Watanabe, le génie de la musique de la RDC. Héritier Watanabe, mais c'est le chanteur. Anga Kobet en Olympia. Et ça, Fabrigaste? Ah, wana, na yebiete, na vite, koko mélanger ma kamte. Na sali Héritier Watanabe promotion, na loi bamboa. Moi, on a qui est maîtrisé, mais on a bien que ça, mon mouvement, moi, on a attaqué un kibokolo. Et simbité. Après, à l'endroit, on a gota, on a résisté 30 secondes. Tala Moussapinanga. Et Doka. Troisième chose, tant mon collègue l'artiste MC, Fali Poupa Aigle, l'artiste MC professionnel international, abetaka na accord Arena. Accord Arena na Bercy. Na Bercy. Avant beta une semaine, na saka interview na cet individu. Il y a cet individu, il y a collègue na ya maluku, ya kabesa fudidu, ya kabesa granda, ya merda de langa, mi genyema ya fille da puta. Ouais, mais que tout ça l'émission, c'est wana zaka na caméraman té. Ouais, mais ba système wana. Oh, cet individu, soit la caméra tellement moi c'est caméra, il y a un téléphone. Individu mo ya tindi kanga na sima. Il complissait na cet individu, il y a combattant, il y a Babé Masombo, Azalaka. Na Babé na kato kosi Babé Azalaki atotika. Babé azali banda bundaka, ali banda ya. Ah monsieur Passinga Meteri mando ko sepeli ça y est. Voilà. Batindi kanga na joie déchirant. Cela veut dire pour na bosanate. Au moins, message, mon collègue, l'artiste MC Fali Poupa Aigle, la Pesaki, j'ai trop aimé. Mais, à ça, reconnaissant, Didier Zo, mon konzanga, Bapé, David Mombele, n'a contribué. N'a pas ce exemple, mais t'as la conseil, n'a betaka, ya Arena, défense, n'a ça les missions penayo. Na pesa ba gima na saba combattant oya komeka ba kozong semboka ba kobotole mukanda ba koboto abanda kwa HLM et Simba cela veut dire j'ai reçu aussi pour que la musique ezonga mais des fois na komo na bango musique ezongi ba fokolo bazozwa on les ba aider des femmes ou des hommes policières oyo ba koufela mibali na guerre bazo aider ba fokolo bazozwa on les ba aider des militaires, des veufs ou des veufs, des militaires. Ou peut-être, bah, koufela mibali, bah, militaire, ou bah, pita bango makolo, pour la guerre, bango bah, saate, mais siko bah, komi, kolakisa biso, bandaku. Mais bandaku, hein, bazo lakisa, baye bango, ça appartient à la famille. Toi, ça qui dit là. Voilà. Oza conseil, on peut ça, Félix Oazé, quoi? Bon, yé, nakoye bisaye, Félix Oazé kwa limbisanga pona mbasu na yo ezwaki yo dans les prudence parce que mbasu wana ezalaki ya cet individu de mon collègue l'artiste MC Werason concert na yepe soki a sololi nanga malamu te ekochoué mais to traitant na makasu malgré tout mbasu wana esili mais ba sekel ka ketikalaka voilà ezaneti mutu soki adoki mutu tanto doka to kenda wa ki bokolo bon soki ba soigner doka mutu est-ce que na soki ba soigner même na ba bon psychiatre est-ce que ba sekel etikala raté etikala toi c'est là mais deuxième conseil ce qui vraiment lingi concerné à décembre zala les 14 il met des moyens toujours dans les séries tous à la professionnelle. On a Oazé quoi conseil. Il met des moyens à vous, à moi. Parce que mon David Mombele ba concert à l'élo. Les billets ça se vend tôt. Exemple année, cet individu de mon collègue l'artiste s'est fait ego la chétani. A croya kike, a kolanda aigle, a tondi ça et Arena Défense a échoué. Parce que Arena la défense il faut prouver bango la moitié il y a ba billet pendant 3 mois mais neti a récité c'est là où j'ai compris que les individus il y a ba gauloise na ba gaulois ba existe raté na ko pe sape conseil na cet individu de mon collègue l'artiste MC Fego la chétani na ko préfère cette fois-ci. Ah, mais quand on bétani na Bataclan. Non, ah ouais. Non, Bataclan, Bataclan, il faut faire. Ouais, ma ramené au Angola. Mais déjà, na émission, déjà,
tant on a eu un concert, na melaka champagne, na melaki champagne. Bah, et puis c'est quand on a eu concert, na sali crise, boyebité. T'es à sa crise. T'as ça qui crise. À sa crise. Donc, lui, moi, ses frères, tous à la relation. Pourquoi il a fait arrêter? Pourquoi il a fait arrêter? Parce que nazaka jaloux, na bozui, naïe. Osani naza jaloux na bozui naïe. Pourquoi il y a ça na ba immeuble? Pourquoi il y a ça na ba ndaku? Ngadi jendomo, naza na côté. Yem tatinda ki osaka na vino na poto. Ah na nzambe soki naza ki famille kola. Encore orli alingane fokolo. Na ngana solo orli 36 ndaku wana bana bakozwa 6 biso 30. Mais bana na 6 wana bae bango toza pe na droit il y a 25%. A changé équipe, il y a communication. Parce qu'il a une communication des incités, des bandits, des voyous, des délinquants, des cabessa foudidou, des maloukou, des cabessa grande, des merda, des langa, des merda, des saïras, des pora. Voilà, nous sommes le bana ba biro ya faire. Mais yo posa langa, on le kanangola. Ngai bien ngolata. Ah, tu le kanangola. Ngai bien ngolata. Na mona ngota. Mais on lobo sala soki 38 pays. Non, 52. 52. Angola kati ata. Mo koma France ndeni na bisiti. Bisi lunga Congo tia na France. Grèce ba ya cannabis. Non, maïs sali. Parce que ngana ya île. Ngana matana kisasa na Air Suisse directement na Komawa. Grèce ba kata mai. Bon, toi ce qui est là, toi kota na ba mususu. Voilà. Toi ce qui dit là, voilà. Na biboy. Osa un problème nini ya otia Jaël madame Nwandako. Ah, mon bel na ibisa ko déjà. Bon, vidéo est à mon internet, il y a Jaël. Non, c'est une petite sœur. To kutana kindenge zalaka. Boya bongo, ya okangama bongo na nzoto ya. Okangama nga naza thermomètre te pona ba température na ye. Wana tuna cet individu ya bakali mutu. Abina kana bango après ki boko le telemi a question ki da dego yo moko ye. Mokonzi. Nabi bo. Tout ça non sérieux. Na beso tout ça siko sérieux. Mano tunga merci. Comment batu niveau bazwaka yo moi na poto ya kala osa bilamba ya cher ebele olati kitoko osa mbongo ebele osa pena bandako na Congo mais oyebike osala délire moko ngapi na luka be information na yo oyebike osa na jeune fille na yo ya mwasi aza na Angola obotisa ye na mwasi moko boyi ya congolaise mwasi wana bota na Angola mama na biso apema na kimia akufa. Tala délire au sala ko sundola mwana na Angola ya mwasi jeune fille moins de 20 ans na pesima salanga zefie mulevu le kamikaze de Japana li prince tala délire yo na raison yo na kindokia mikuwa au sala mwana na Angola ou pas. Mais comment tu peux me manquer de respect de faire sortir des choses que je t'ai pas dit dans les caméras, mais David Mombe, pourquoi monter maman bébé eko? Tenga na tuni, ozala mwana na Angola ou bien ozala mwana na Angola te ya mwasi. Jeune fille. Ozape yana be formation na makila. Te ozala mwana moni déjà question tuninga na sepelité. Soki ozala ki bon de toute la façon la question tuninga ba titre nyo son appelle ça que dès le début na rejeté na longoli yango. Nazo considéré comme un animateur voilà. Parce qu'on est un secret familial, mon bon maman des années, oye ko tout nanga menaza conscient mais et koki ko pousser batanga libanda. Tinga la tuni. Ozana mwasi libanda. Ozanga na ba chambre na bino bo sala ba makelemba ya bexeter ba sardine ba sala kindeki. Te na tuni question boy. Ozana mwana mwasi. Nazana mwana mwasi. Mwana mwasi na Angola. Oui. Bon, ndengo koti yango pe j'ai pas le choix mais maman na ya kufa. Mais na sepelité soko za mutu mususo na ibite na beta yo. Eza ndinga kandati. Te na beta yo. Te eza ndinga kandati. Te mais non yo. Na tuni question. Ozana mwana mwasi na Angola. Bon, nazana mwana oyo sundola obwaka. Te ngana na. Maman na ya kufa non? Yo bike yo pe na muketunga, yo muketunga. Muketunga ko eloba jani. Tout n'a pas pourquoi on a bien mouké. Pourquoi? Ah oui, Adjani à Lobango, la cause à Botakate. Nani? La cause c'est quoi? Mouké Tungako. La cause à la banane, ah, na puto, ah, na banane. Kolokuta ana, c'est ça la Djani. Tunae. Bon, tozonga. Donc, David Mombele, malgré tout, na sepelité, mais n'a qu'à répondre yo. Donc, dans l'époque, tozalaka na bo jeunesse.
naza ko vivre na copine moko boy komone zaka Olga wana tozotanga na ITC Baumbu après bi na bo jeunesse kaka ndenge zalaka azui zemi tangu zemi revese na ba parents et senga ki ba kotika mwasi epa na biso yebi dans l'époque mais ba parents nanga balinga kitenga na salaka délit de fuite na Brazzaville après tant ben na mwasi ba parents ba boyi mwasi wana kenda donc ça vraiment la raison 100% tango akei abotaka mwana mwasi lelo koza dans les vingtaine d'années hein. Tango aboti mwana mwasi ba parents na balinga kate akenda pe na mwana en Angola donc j'ai une fille naza conscient mais pourquoi oko sundola mwana okobengisa mwana vana na poto tepe maman na azati c'est la délire au sala non maman na azati nana bokola mwana non na siliki mais je te donne aussi raison franchement je te remercie aussi vraiment donc tu fais vraiment un travail ya ba recherche na satanda qui était vraiment ko na ba recherche mais ce qui n'a sali marche en arrière tellement maintenant tu es suivi partout dans le monde et koki pe ko edenga donc den expliquons na zamulaite na sentaka ba kotika moi singa na site délit de fuite na Brazzaville ba parents na bandimaka te akei aboti mwana mwasi après akena Angola pe mwana mwasi yango nzambe azwa molimo na ye donc jusqu'aujourd'hui na yebi pe trace à moi na te mais et fait autour d'une question c'est bien aussi donc toute personne qui a suivi Nali Solo ana ce qui moi na les lois je peux reconnaître tant on a kendaka kisasa na meka ki ko sala ba recherche na luka famille à moi na mais malheureusement bateka lopango mais je suis conscient j'ai fait un délit les plus grave parce que le danger c'est quoi moi na lelo si j'imagine bien cause à peine à 28 ans 30 ans parce que les zemi nanga liboso akoki ko kuta na pe na bano na boti lelo na bandeko nanga mais nanga moko mais effet nazara na trace na été qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que madame na yo andako o bozani na Paris place yo fana po yo fana pas moi si madame na ebiki non moi je suis marié depuis 2004 ndako marié te ndako mais yo na ko dévoiler adresse nanga te yo yebi biso toza bato mbutu ba makambu kili je porte des trucs chers ba ya ko buka ndako bon eza dossier moko yonde mutu olingi ba bengala nga na hiver oyo mais zala conscience qui ba benganinga na koya na ba chambre na bino bo futela ka o bo sala nde na baki bo sala ba makelemba ya bexete ya ba sala kindeki ya duma ya ba pilipili bo senga na ka ba pilipili ba matungulu na ba voisin question ngeza simple madame na yo awa na poto depuis bo vivaka na obalai oyebisi ki na sundula mona Angola. Ah mais toi tu as déjà parlé donc yo lobby déjà donc c'est comme ça mutu mabe ko boko bomela moi sinon likamunene boy ah mais na ko bombela ye eza ba secret yo poza na ba secret yo po balaka na Maroc otika moi si kamaliba na ngesa lina eza rapport ni na yo poza muke tunga boza na bana te po banda pe na yebi ona no tangela biso te mwana nanga kombo boy mwana nanga liboso komone Abdi mwana mi balé komone Godwin na ka ba mi balé Francier mede mutalika mwana yo mutolobi moi je sais pas ngai na eloko yo sali oyo ya kosundola mwana na Angola mon mbele ko bunga ndengo te okokiko pourquoi ko nané Emilia alias po balinde ko na yo te skota délire na ona Emilia obike na minute Emilia sepeli obike mon mbele mo pena yo mon Emilia sepeli donc ka pena na ebisi yo pena moni soko zaki mutu na ba relation makasi te na beta yo parce que ba jido no sala wana eza munoko y a pas de preuve na beta yo parce que ba makambo yo bimisi eza ba makambo ko secret moko evandi des années mais soko komi ko considérer neti cet individu de Meli alias Nzuzu afingisa ba mapasa nyoso na koza desi je reconnais ma faute mais Emilia a ça de lui le plus grave la famille n'a pas
amema mwasi na mairie ndenge omemaka mwasi na Maroc sans pesa fokolo amema mwasi na mairie alata baga bote bana mine kinzonzi esalama te abala pe bana te mais akozwa ba conséquence na ye mais bino ntango nabimisi maki oyo oyebi bamaki oyo te eza si maki oyebi te bamaki wana eza basacrifice ya cette nouvelle année 2025 okota te na okota te bamaki oyo donc ndenge eza wana nayebisi yo déjà maki moko eza ya cet individu de mon collègue l'artiste émissien Ferrego la Chetani auti kozwa mubange na 12 pour na concert ya U Arena Défense pour na bilanda landa ya ko suivre Fali Poupa Aigle maki moko eza nazo travailler na pour na échec ya concert bimisa maki on a to chité na biso awa et cet individu pesa maki donc pesa maki ngana bano compter non pesa maki na compter mais eza makambo na yo d'accord pesa maki oza na posa succès mombele yo oza na biloko ya 2 ans ngana za biloko ya plusieurs années pesa maki na no tuno moko mo zwa mais il faut ndima ba conséquences poussa liboso yo moko poussa voilà zwa yo moko poussa donc oyo eza mbasu ya Emelia yango oyo zwa pe oyo mbasu na ye wana kosimba te zwa zelanga moko na meka kobanga te oyo eza mbasu na ye eutaki Congo central na Mbanza Ngungu na chargé déjà un individu banda na biso à terrasse Château Rouge donc parmi ba concert na ko beta dimanche na tangi dimanche te azala maele na podium fokola kozweza mélanger na mbasu oyo ya mungongo donc soko lingina mekiso mwa muke donc mbaso na somba na zeli yango ça fait 8 mois ezaki cher te ezaki 1500 francs mbasu oyo donc ngana sakanaka te David Mombele to mutaboy ko bala mwana na bino okomisi tina dimension boy donc ngai na vie nanga c'est bokoko qui parle otongati donc zela net yoza na tembe to vana na bato mabeto yebaka te na pari soki olingi yango saki oso oyibi yango okendaki ndoki na ndako na mabota na succès na lokumu na fokolo na misala edoki olikasu pesa na lakiso nazotuna maki momo zwa tongo nga kosimba nasimi de maki na bibo maki eza ya nani banda na obani na misisia liboso te banda na droite parce que oza na gauche wana eza cet individu de mon collègue Emile alias Nzuzu afingisa banzuzi nyonso pour l'escroquerie ya mariage à ça illégal donc akoleka d'accord voilà tozongisi maki voilà deuxième maki oyo eza non yasuka bon deuxième maki eza pona cet individu de mon collègue l'artiste musicien Weranson pona échec ya concert parce que nazo préparé avant beta concert na il faut diabète na ye et récidiver azala na faiblesse pour concerner zalanile voilà oyo eza nani maki oyo na travail qui yango po na échec na annulation il y a cet individu de mon collègue l'artiste MC Ferrego la Chetani mais ye na kolekise na osikote parce que naza na ba négociation na nuna orli gola apesanga ba stratégie ni tokoki kosala to affaibli na nu Thierry parce que Thierry gola za trop na ba boboto soki to affaibli Thierry ngai na kolakisa orli bandako oyo tokoki kosala po Chetania kende 36 ndako wana ba immeuble to tikala nango parce que soki to tikali nango bana bakoki kozwa 6 mais na 6 wana toza na droit à 25%. D'accord. Biso tokozwa 30 mais ngana orli tokozana na 10 na biso tokokabola 5 ndaku. Oh le bipo na faire les gola. Parce que biso to sombate voilà. Oh pour na faire les gola. Voilà, toi ça qui dit là. Na kitnaye ah na tika na mibale. Oh eza makana. Oyo eza auxiliaire. Eza maki moko pona bino batu ya presse.
mais naza kotala parce que boza pe nécessaire bino boza na posa na biso biso pe toza na posa na bino mais ndenge nazomonela ekozala kaka maki ya cet individu ya maluku ya kabesa fudidu ya kabesa granda ya fille da puta ya mère d'Adelanga ya cet individu ya collègue na yo ya ami Genyema en plus je te félicite nengo silicie voilà toi ça qui dit là maki wana pona bino voilà o eza nani yasuka wana eza maki moko pona famille donc tout membre de notre famille nzongolezi quel que soit leur âge oya kozala na mutu makasi ya kotia tembe nanga surtout ya koluka kozwa ba pouvoir oyo nga na 20 ans des années démoniaques sataniques du monde des ténèbres soki aye na kobanane na mbasu soki a résister na lekisi voilà bon natie maki etikali moko etikali yasuka yango maki oyo ya nani parce que za si maki bon oyo pesanga yango oyo fona meka komela ye parce que pona zwa ba retour te donc soko koki ko permettre na pasola ye na mela ye parce que azana musicien omoni babokoko ezalaka na bamakambo ebele bachassenet na ngaba kotamona biloko akala boye na poto ndenge nalobaki soko oyibisaki oyo okomona bamakambo nano omona te na kindoki na sorcellerie sala zodia zozi uziami na ziban kaka kisio na sala makambo na lobi voilà oza na papier te po na car eza te mano tunga donc David Mombele il faut ça attention na yo oza na biloko à 2 ans nga naza na bilo na ko renouveler maki oyo meli comment na maki asuka na meli maki ozela une bonne question na meli maki opona expliquer yo cet individu de mon collègue Lactis MC Fego la chetani pour comment ou a mérité comme mon collègue Lactis MC Fali Poupa il faut maki on a panzé zonga ce que zongité il sera toujours derrière Fali Poupa pe na ebisio ce qui habité à ça qui crise place Azali ba membre bironé na ebi même cet individu toza na ba relation mutu na ye bera de près des amours na Yves Bonga ba benga ba yebisinga balobi mokonzi près à sali kriza koko ta bera de na makambo azolela na kombo na yo donc koyebisa mutu te makambo na yebisio Mombele na ndimite bera dum taif sake na kosungso wa maki nyonso donc meka te garder eza cadeau na yo na musala ki na kezo cadeau maki mbaso yo mbaso pesa mbaso na plateau ensemble ki ba collègue no ba meki o eza na oka ko teka ka muke na fokolo o pesi abeli avi donc o eza pe ba cadeau na obi ke o tamo ko okomi mo otonga na likaso likaso esali 9 mois na cave likaso ezali 9 mois na cave kasi bokoko te papa biso na biso bato bakisi olingi démonstration balakisi yo donc nde na biso yo soki omoni pourquoi ozotuba yango tonga toujours omoni tongo soki na tie na maki neti na maki ya shetani mabe malgré tout ba conseil kaka ya El Rey mon collègue jeune artiste émissien El Rey Panda azo bimisa Marty Singer na ko soutenir bon azo yo kamana mais maki soki na tongo soki na tie kaka na maki moko neti ya shetani mabe koti même les jeunes réalisateurs Mano Tunga maki wana kende nango na ndaku okomona penda succès koya makasi mais les problèmes ko zakindo ka Didier Nzongo ke nango na ndaku Nabi tala iko obosa nke ngape na tambola na makasu etalinga ite wana makamu na yo donc David Mombele meka partout poto chite meka partout donc meka partout mais wabo koko meka ndabo bena ko meka yango ngala banga kutu vi nanga Mombele
nayibi yo makolo oyo eza sala zodia zozi uzia nayibi yo makolo oza boye kisiona yo nga toko oyibi nga makolo na age oyo déjà Didier Nzongo déjà nabotama na 1964 donc naza déjà désespéré naza fatigué bashetani na baimmeuble bandako ya minene nga naza nango te donc nakolekise kaka nakende nanga kaka bandako afere donc moni nga minute oyo memi nasimbi nanga kisi donc esi nasali oyo nanga kosala mondele yo kobanga oza shedi bokolipesa likaso yandama likaso yeto bapesa yango boye bonne chance mombele kende liboso te le monument matondo yo nde matondo kwa nzambe matondo totikali na yo continuer mais masolo obimisi ya mwana soki babengani nga na ndako malheureusement boza na likelema ya biexeter yasalaki ndek émission sili fansi yembe émission sili nasaki dila nakodedikate bato kobima na kanda te sika pe makama mwana aza mwana biso ubie tosangisa mbongo nga na yo tobengisa mwana ngala kopefe David Mombele topesa message mutu nyonso akoka lisolo wana na Angola 10 angolais ezaka nani abengata yo abengatanga da mon numéro 00 33 7 52 43 41 84 parce que naza conscient mkope mwana akomonana même esengi te sa de na kosala so pa monani na kotia ye na babien nanga parce que nga na wela ka babien famille ne babien nanga famille moko aza na droit ya ko wela ngote eza ya bana nanga yi oh voilà na famille na mokolo azaka te o vuma ko zo place na yo tala bako lectara mombele toza na ba fête ya ba bonne année zoya nazo luka ba sacrifice ba bonne année zoya tala tika kukuplika po voilà to ebisi bandeko ba otala biso nga ya wana changer stratégie. Merci. Donc chaque émission na koleka botika kabilembo o yojim tasinya ouais yojim donc David Mombele wasakidila etika kabilembo atato bebani ko signer on a stylo à Mobla la valeur à 47 000 euros mais ko kima na ngombangu te voilà pour soko kimi na ngombangu 47 000 mbile ko yawa bakolokota bine kosenga individu muso aza na mukanda te bakena yo Didier Nzongo bareule d'accord to signé awa voilà na kombo eza ba archive kaka na leki na Mombele parce que faut to changer ka ba idéologie quoi voilà papi Mombele ozo l'excellent ba mikanda mais comment soi-disant journaliste ozo te mener invité kolakisa ba mikanda mais non Mombele nazaka na nyonga musicien mota memanga poto mais ngala la esi mikanda yo kolakisa mikanda te voilà mais la maki mokoko esala moi wapi on a doka succès na ngesi la likona yo la sac Mombele alobi mais je comprends pas comment mutalati kitoko boye notamo na Paris kasi yango epesa leçon makambo ko yibaka basa mais niti oso kenango kindoki sala baoud okosi sa famille mumba oh kutu so kenango na biki po foko les arts na te foko les arts oh pena so kenango bona no papa nzambi na bakoko na banakasi na batati. Voilà, Tokomina Souka, merci Didier Nzongo na passage na yo. Merci Nabité, Olobi le Lobo Kabatute pour la Kanda Moana. Je salue Massananga Zephirin Moulin Volé Kamika de Japan na Switzerland Yodje Loro Pamba. Donc je salue mon petit frère Guila Ratanzor Maïfou Dabamomi les grands traités piétez-les. Je salue mon collègue jeune artiste Ali Prince Finda. Je salue la nouvelle génération oiseau bimiselabi sont Maxi Singer Moko donc et ko cartonné mais malheureusement artiste yemoko ayebina nous titre nangote il s'appelle LR Panda. Je salue les jeunes réalisateurs compétents qualifiés Marno Tunga. Je salue aussi toi aussi David Mombele Kosina Yuda. Merci. Les journalistes compétents, qualifiés, professionnels, internationaux. David Mombele, les journalistes du moment auxiliaires. Bimika Kabou, des années, Bimate. Tio Salaki Chen, Bimate. Mais Lelo, Wena Maboko, il y a les PDG, Michel Kombe, Aigle,
dans la chaîne de YouTube Congo Révolution News tala ndenge obimi api ngano tozalaka kitoko te David ina kitoko ebimi olekinga na kitoko obini bon ngano tozala kitoko te yo mto mabinga kitoko te David wa kitoko te nga kitoko na garçon mo bien te David mombe ngano tozala kitoko te yo sa filenga na boga ngaso iba biba na liste ya bato kitoko ponelanga ah mais tout na kapena ponelo mutu moko bon ngai so iba lobi ba yo na liste ya 1000 vilains na koki kotao les premiers yo po so batie yo boy na tanyo social na poto ne longo bimisa na moni ba mo ken piano te minga na confirmer déjà na zaka kitoko te de donc qualité tout pas point to rotanga na zaka ndimi moi sino linga onde ni yo zalo kitoko te na zaka nanga kitoko te mais avantage nanga ba kisinde ah vous amta kisi okam moi sino akisi ya na lula kisi na vie nanga koleka kutu nzambe. Merci vraiment mon konzanga ba Didier Nzongo topé sagra merci na manager ya émission oyo na rappeler to comme na sécurité à mettre Eric Mandonné wana ndo kubi non tala mombelo mwendo minga lelo soki tozali na ba réaction des années te nanga na betayo beta journaliste était je ça tout na question parce que na ba ko ngaka na slogan oningo bebisa nga émission kitoko boye yo mo mto ngo bebisa mais on tunga kate émission na ko benga mbila mais soko benga mbila na esakio ti garer la voiture t'as pas de permis voilà mukanda Grèce awa okoyi ko sala te monsieur c'est que professeur yo Grèce ne ba te Grèce ngo Grèce c'est ça neti ba melen est-ce que na Grèce immeuble à 10 étages ça tout ça na Grèce ni ça neti ba melen mais c'est que la Grèce va sala ma qu'elle m'a exété na sala ki ndeki na safu o ka voisin avec David on a Philippe David on a je fais que kuna pas fervé adolo ozana mungwate ozana matiki. Merci Tokomina Souka, merci Botali Biso presque partout, merci na maître Eric Mando, Jido Mboka Atalaki Biso, merci de Soussou na manager ya David Mombele M6 Francis Mbe roi manager moto à contrôler la émission tout le temps topé sambote Soussou na Christian Luko qui conseiller à mouvement parce que biso tout est bien organisé. O pe cadeau na yo kende na ngona ndaku bakindo kinyoso Sala Zodia Zozi Ouziamina Ziban Kaka. Donc public vraiment tout au lobby na les grands journalistes David Mombele et concerné Bisso mais les conseils ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux pour la santé. Tozoloba mais c'est beaucoup quoi. Parce que beaucoup ko do qui sope qui bokolo. Boko kokupe ko mimala mindono ngaku na kanisa ko tunanga parmi ba 5 ba individu ba sinyoso ba lekina naza kitoko ba Jaël ba Grace Mbizi ba Karine mais autunité peut-être mbalasima tuna mona ki na ta ya soso obi et mon Dieu ikolo 50 na 736 obi télévision bimisa ba tu kitoko quoi api ba se onyo soso moni bango ba lia kaka ba shingom balia kaka ba shingom bazana ba mandefu bazana ba mabumu bataka ba goto David ko bimisa ba comme to kata c'est mano tunga kata par de c'est matondo. Merci na Francis Mbe, merci na yo Talibiso Tobo Sanate Serge Lukoki des mannequins à Talaki Biso Peli Soso. Grand merci na César Bolt Ngabi. Merci place aux alliés aux Otalabiso Topé Soso Mbote na José Dekila. Merci na yo José Dekila. Patience Moukeni des longues jambes ya pembe na ngo. To le bien des longues jambes ya pembe. Moi si ya pembe, cuisse ya pembe, taille ya pembe. Patience Moukeni, merci Nayo, Adida, Moulumba, Gasso Confort, merci place aux Otalabiso, Paul Mwamba Boss, merci Tobo Saniote, Chris Ndongala, na réalisation na Marno Tunga, Michel Kombe Aigle, Tokutani, Sokin Zambazongite, Kimia, Namabouta Nabi.